Papa azui mokanda na gouvernement belge oyo ezalaka na ntango wana ke tokoki kosambela ndenge tolingi ezalaki le 24 décembre 1959 tozalaki na bachoral na biso mais na le 25 wana papa alobi na papa banimba doke bana oyo kopanza lisusu te donc papa asali groupe na ye le 25 décembre asali groupe na ya GTK théâtral asali yango le 25 décembre po esika po biso tokendeki mpona kosala groupe te biso tokendeki juste ko présenter ba vœu mais papa apesi instruction na papa banimba doke groupe oyo kopanza lisusu te malamu kutu ba misusu bakota kasi ba oyo kopanza te donc groupe salami après bambuta bazalaki wana alobi na bambuta ke oyo aza na likambo mpona groupe oyo akoya kotuna nga mpo groupe oyo ya ngai bambuta mpe bafai na bango kaka nie bazalobaki na bango likambo te donc ezalaki ndenge wana alors ndapele mosusu na mitunaka papa ayebaki mpo papa aza nzambe te ayebaki ke lingombe elingi kotongama nalobaka yango mingi le mosu na soki na tei na paroisse papa ayebaki ke lingombe oyo elingi kotongama alors alingi kocreye groupe oyo bacreyaki yango mpona misala yango nga nalobaka bajeteki totikaka mwa makambo so ya pambapamba groupe oyo eza mpona misala mpona kotonga po juste papa azwi mokanda balobi ne atonga acreye groupe na ye ozomona acreye groupe na ye alo soki otali malamu groupe oyo mpe ndenge atongaki yango soki boyebi te na ntsintani elakisi momekano sikoyo ekoma mpe omona dirigeant jeteki lero na batata banimba de bazali tata nani meme ta sikoyo ezalaka kaka bongo ntsintani donc rivalité na ndenge ya bonzambe omoni ale bozokotia bongo lingombe ezokotongama wana ezalaki bastratégie ya tata nzambe mpo ndenge atongeli lingomba na ye na bantsintani aloba groupe mosusu mpe ye kolandalanda nsima ekoma kosala mwa bacompétition ndenge wana ale lingomba na ye ezotongama omoni toza na vache mare te biso moko